Mwana gasondi ngakisamu ikimina ikusanguluzaka manunga mamwina ye sangulu makumako bana kin bana braza bana partout au monde entier Francine Ngembe Congo Dialogue bolanaka toujours monde entier awa penda ba qualité zali ba émission mo ba qualité donc les ateko ba émission mo ya ba ota télé ba lo solo sauté donc bolanaka ngo bo sepela ba news a bien zali ba lukela bino ba news ba fouiller partout donc coup de chapeau quoi. congodialogue.com. Pourquoi ton papa Chéra kotaki ba confiné li ginwani yo ke na ko trahir jibo ke na ko senga mbonge pa ginwani pour son bakari ya sika. Pourquoi ça la acte wana? Didi ginwani na mona yega na TV. Yo ke no senga mbonge te. Na mona yega na ba journaux na TV. Na yebi yerututé. Pourquoi bino na BCBG le rara oh sega songi oh sega boy oh sega sala boy. C'est que la mauvaise bouteille faut que tu as cause à partir à Séguin. Non, Séguin mania. C'est mignon maniata moi na Nzambe. Aux aura sanction dans mouvement pour ani. Numéro sur le bac 7 ans passé dans mouvement za ozoki sanction, za ki pona nini. Non, ko sa ba marambo wana. Non sanction za ka na kopero na koma ko négliger boulot. Ba répétition, ba nini. Et puis na bato ba bomaka. Babomi na zi sanction. BCBG ce que ça moi vendre ba ozote. Non, ce que ça vendre koma surtout tozaka bongate. Mais ba tu peux bayara bazara vendos. Mais ba koma betu tanga ta ba kombo. Tanga ba kombo. Te wana za kota Rio te. Rio to moni ba départ ba jeune belé na mouvement ba longo ba ça ba départ belé. Ce que binyo ba mpaka bozo tikla me ba jeune bazo kendeli ko lobani. Baja na mikolo bazaka apprécier tout ça ndé. Mais après na habité. Et après ni. De temps au kende quoi après. Moi pe non rien pérara. Comme on appelle na mona venir Rio ni papa Chéra au tikelo mouvement to ndeni. Ah atikela mouvement ye alinga yope olingolo ngwati. Alinga kufa to ndé. congodialogue.com. congodialogue.com. Un grand merci na ba chers internautes tout boza branché à Rolanda émission kitoko pena na kati ya Congo Dialogue nyamanzoto ha kitoko to ouais ndeka bomona na wewa kinite kin kitatambola kin makambole ka repele toujours na kin et ça bongo nyamakor na micro nega tolobaka toujours na patron na ngai Francine Ngembe na kati ya Congo Dialogue émission kitoko makasi émission goût ya sika keba na émission kala keba na kikala actualité ya sika makambutu ya nouveau to boy na biso ba ancien to lingi mamba sika pe yango pe ça la bien pour net pe ça la valoriser toujours un grand merci na Francine Ngembe balobi maman sociale maman za ko se respecter mingi pourquoi pas un grand merci na Bijou Mobunga papa ngeli un grand merci na yo osola nanga en direct l'émission na kati ya Congo Dialogue fait vert avec Nyamakor sans oublier mon sponsor officiel Pierre Ngombo et Picasso bambote na boss de boss big boss tout ezala kombo na yo so ba benga Nyamakor c'est quand même to koloba big boss Pierre Ngombo mon vieux Chico Deolo, papa toujours. Sans oublier Yaouli Moucheni depuis Paris. Yaouli Moucheni a passé un message mon qu'on a peuple congolais tout na kino nyoso. Bozala toujours social, nzamba osunga biso, peto kindeli biso, balingi troublete babi. Kimi nzamba za toujours na biso en direct na Paris pa Yaouli Moucheni code mboka papa social. Na zabongo lelo na Rio, ya BCBG, chanteur amnene ya mboko ayemba trop ayemba pe ayemba kaka. Tepe to solo lelo na Rio. Pour la BCBG, Moussaka va s'y bachan. BCBG, il y a un mabe. Moussaka s'y chabillé, chanter en $15,000. Bon, au rue, il y a combien? Pour y aller, il y a un chanteur. Il y a un peu de sur la lonerie. Puis ma seule BCBG, tout ce long pour la carte BCBG, Talara, BCBG, machine, il y a musique. La place pas chérie, Bambo Tebele. Là, ça s'appelle Bambo, tu vas pas chérie sur le temps. Rio, yo. Le bim, moi, Angelou. Bonjour, Rio. Bonjour. Ouais.
Congo dialogue ko zolo na palin en plein temps na kacha limité to solo masolo tali masolo ya BCBG na masolo ya Rio ye européen na kati. Mais tout le monde a peu Rio aussi la terre depuis à l'époque aux Akaka ont gardé structure et aspect. Ben wana zama mwanzambe nzambe ga mtu asa aiba mna sala na bana donc voilà quoi donc et puis Rio a BCBG ngolo ba bon chic bon genre. Bon chic bon genre. Faut aussi être bon chic bon genre au cause à la thé qui vous dit que boudiga non ouais Rio on peut s'absorber par programme il y a BCBG n'engagé au marché BCBG t'as n'engagé papa chéri ce qui était bah mouvement peut ça n'engagé parce que tu équipe BCBG va voyager belé est-ce que ça confirmé que va voyager on c'est solo tu ben peu parcours à BCBG dans moment où tu t'as mon n'engagé mais ma voyage net na BCBG to lobela ngo te po eza makambo to kutarango to continuer na ngora pour eza BCBG eza big deal grosse affaire donc l'orchestre le plus sollicité à Congo voilà. Est-ce que Yebisa Bisso, Papa Chéraza bien? Oui, Papa Chéraza très bien. Dans l'album, c'est la balle du match. Ouais, balle de match, ça va. Kalaming était au Sepelanabino. Donc, tout à l'heure, lamba. Si vous avez commis, et vous secouez porte, pour bima. Ouais, tout ça, un peu les Rio, le format. Ils ont Rio. Chanteur, moi, quand il y a BCBG, on a fidèle dans BCBG, Papa Chéri, Sultani Benadama. Leader. Tolingi toye bempe masolo ngo ndenge za ko évoluer na mboka ouais oui bisa biso parce que tout le monde ba musaka ba zuba champ to pe ba départ ba masse belé yo pe ozana champ na balle du match mais wana mama olobatin merci encore une fois Papa Chéri ndenga pesinga sous chance pour la énième fois Donatia Sunzembo merci beaucoup mon boss titre enzem no ezanini titre enzem na litonge dona embeli Basia Zemi quoi, Litongue, Tobo Sepela. Vous avez déjà au Sepela. Pour moi, il va toujours Chéri Boye, Nasko Lilo, Oyembe, Basia Zemi. Je pensais à la source, à l'origine, est-ce que Moutaoutaka Moutaoutaka na Liboum, na Zemi. Donc, c'est une chanson d'amour, mais d'une façon stylistique, Mbeli Basia Zemi. Ouais, un grand merci à Bijou Mobunga, un grand merci à. C'est boule palate na gacha Madrid Rio au mel bela Papa Chéri bo sali ba année belé bo évoluer trop OK ba voyage belé aux appel ba sanction musuna ba BCBG y belé sikoyo relaxon ni nous garder toujours ya malamu na Papa Chéri pe na Papa Chéri bah très bien tous très bien na patron nanga la raison pour laquelle nazaka kawana donc je me sens bien dans mon assiette je me sens bien dans mon pot dans ma peau plutôt. Mouvement tout bien c'est ça? Bah oui, mais qui aime bien chanter bien. Yes, ceux qui au moins au Tengami, au corrigé, ceux qui au moins qui groupe, c'est des entreprises ont un règlement d'ordre. Ceux qui ont déconné vis-à-vis un règlement d'ordre, bon sanctionné, ceux qui après sanction, aujourd'hui non normal, Nathan, net Rio Nathan. Ouais, tu sais que Bata, tu as ma béwana, Rio a besoin déjà Nathan. Mais est-ce que Rio, tout ça on a un peu dans ma solo yakala. Pourquoi ton Papa Chéri quand qui va confiner les ligues noani, yo qui n'a pas trahir, Jibo qui n'a pas singa mbonge pas noani, pour son bakari ya sika. Pourquoi ça la acte wana? Non, ils ont ma camarade mettre zongi na ngoli sous le lot. Pendant que la Sabine qui n'y a encore fait vers idéologie s'il a raté. Idéologie s'il a raté, ça la acte wana pour ani. Les ligues noani. Namona yega na TV. Yogi no singi mbongo te. Namona yega na ba journaux na TV. Na yebi yerututé. Doeza ba bilora ba inventanga. Car ezana onga Rio a bossé na ya zuka. Bona bando somba car lelo. Nga premier musicien la ke Mikili. Premier voyage à Mikili. Na payé 3 quarts. Nga lo mama car na lobela ngote. Et puis na kolipe na bote mpe na mama ba pasite. Oh bah ebi famille Rio bah ebi to betandu le président mais maramu mususu na mon normal pour la zoka fona yega trahi Papa Chéri quand je bosse net siko bakar na on a palin yega mta sombelinga te musa na ngati siko ozora sanction na mouvement pour ani numéro sur le bac 7 ans passé
na mouvement ozalaki sanction ezalaki mpona nini kosa bamakambo wana nos sanctions ezalaki kaka na période wana koma ko négliger boulot ba répétition ba nini et puis na bato babomaka babomi nazwi sanction mettant siko ezalaki mpe sanction te ezwi suspension te ezalaka nango kaka nazwaka mwa batie babeti nga kota bordure kaka bapembenise mwa bouton kaka mais bouton elongwaki nango. Parce que pourquoi bino na BCBG bolobaka o sega songi o sega boye o sega salaka boye sega na mo bouton po ezwaki otaka koza à partir ya sega non sege BCBG bolobaka sege minyo manyata mwana nzambe donc lokolo nzoko mwana nzambe bato nde balaka ndeni bato balingaka rigueur te BCBG eza rigueur donc ya aza chef d'orchestre oyo aza na rigueur par rapport à ndenge patron na ya kumbela groupe parce que soko koki rigueur wana te un temps ok okomoloba biloba soko lingi soko koki rigueur oza na temps rigueur wana yango wana sikoyo esalaka BCBG ezala l'orchestre le plus discipliné c'est ça. Ouais, grand merci à Dieu Boulantulu question sinenga na poser Rio de BCBG yango na poser yango mais tozoko bakasi ko ba émission na biso kitoko makasi fait faire fungola masolo tokende fungola G ça la bien mama Francine Ngembe fungola yashiko de wolo fungola Pierrongo Mal Picasso fungola tokosepela Rio totali pe na babilili na ba concert tout bobeta na BCBG concert nini bena oye marka yo makasi na racha mouvement ya Sulutani concert opena ke teto beti ndule pena ke teto se retrouver biso tuna bala mai à l'époque on a ba kaloji c'est on beta ba vocal na linga kina timola biloko kala wana mututu ayebi concert du siècle za moko ya Zénith to chap na bar très haut ti lelo rien wana yeba ina wana ngwana lobezata siko na parcours na ya musique Rio beti combien de sala ba minene na beti basale bele okoye batandambo na yebi neti to comme le quoi to tanga Zénith na beti na ba Zénith na beti na ba Olympia na beti na ba Madison Square na Canada na beti na Élysée Montmartre na beti na Medley Medley eza salle moko o ba Whitney Houston ba betaka papa chéri betango deuxième Congolais betango ezaki papa chéri na Feta Boulay na Canada to beta na ba salle belé ba salle eza vraiment tellement belé na okanga te mais ba salle vraiment mythique yango wana quoi. Ouais. Grand merci à José Moko, Maison Africaine Food, Narat Chalman, Babi fait payer sa moto, tu sais, là, moto pela, Narat Chalman, Basé, la Maison Africaine Food, Nasutugaro, Salela, Bango, Basé pela, il y a trop. Rio, beauté aussi, la té, aspect toujours charisme, tendance, n'est pas chéri. Parce que, un peu question, il y a bien ça, la paix sentiment, parce que, bien tout, le Nara, le papa chéri. Bien sûr. Bien sûr, c'est noir sur blanc. Si on a BCBG, on ne peut pas te faire un crocu. Ils ont vraiment noir sur blanc. Au Sande, il faut l'andara. BCBG, c'est aux amours 20 d'abord. Non. C'est aux amours 20 au coma. Surtout, tu as bon gâté. Mais tu peux bayara bazara 22. Mais comment. Tu t'en as d'abord comme bon chic, bon. Tu on est à côté Rio. Bateau va côté bon mukile, la caméra et mon. Chai. Théo, Chai ngenge ibuba. Il était Chai ngenge Théo. Gino. T'es ça que. Bon rebobinera ba caméra. Pour comprendre que ba côté peut salité, ba comme propre pour les BCBG. Cellulaire, j'entends tu vois la seconde faut beau rebobiner la caméra. Merci Rio de BCBG. Un grand merci na Bichi Mubunga, pourquoi pas na ya Willy Moucheni Koda Mboka depuis Paris papa social. La personne m'a monté non mon veut toujours solide depuis à Nyamakor. Rio tout le monde va départ à jeune belé le mouvement balongo longo ba ça va départ belé. Ce que bien ba mpaka bozo tika me ba jeune bazo kendeli ko lobani. Ba jeune mikolo bazaka pressé to sande. Pressé. Pressé ne mtezo boma. Keba na pressé o leka na pe na vitesse o leka ni pe wenza bayaka pa o leki. Yo ke no luka bi bene na wenza bayaka na pressé no leka ni.
ya mabe précise bien te faut landa na exemple baloba la patience paye faut en a patience tant que précise koto ke to mon pour saler logo te mon teke mubulu faut y bande ko yebe logo yo lingi voilà faut apprécier soit to kota ika BCBG pona na ebité mais faut kota ne musala excusez bino bokoma BCBG bokoma ce qui ministère le oyaka papa chéri afula yo oyaki papa chéri afula pour kende parce que pourquoi et comme raison parce que faut to ba base ba jeune bazolungwa pona nini to ki déclaration ya mignon Abraham ba malobi disque kende ya ba ce qui ba 10 ans yango ebimaka te to rozel to fanda na mouvement pona nini parce que yo le bien oppressé parce que to ze ba petit mais kayango na kat ozela plutôt ozela programme ya mkolo groupe après son nzembo oui mais ce que disque ebimana na groupe na ye yene mtu faye banei nazo canaliser mamu na ye yo ngendo presser ye non faut que c'est là au moins apeka ebimana ngo ya disque ya lwa mwasa zemi atobo minengeni ni zemi bando bima ti mona ni pene reverser ke yango ti pe mana pa bimi tam se pa ko mba mapasa donc ezana ngo eko ya nango so yo zana zo disque za ezali eko ya koba kuboza presser te banga non ozo banga OK est-ce que koto ke on après mais après na éviter et après ni de temps OK n'est quoi après moi peke non rien pérara parce que menga pe na mona venir yo ndi papa chéri otikele mouvement to nini atikela mouvement ye alinga yo pe olingo longwati alinga kufa to ndeni éviter c'est une nzambe mtapoza makamuna po yo olingo longwati tengasko na ngasko lo tangi ko mwa nzambe ngai na landaka selon Saint-Esprit nga guida ngai nga kota groupe te po atumso ba envie aka ba envie au quotidien envie aux envier quelque chose aux envier quelqu'un tout ça mais nga calcule nga na kota que non je n'étudie plus nazo sala musala vu makamunenge za fona sala donc na moni musala ona yeba iko sala ezaki musique ya na kota na entreprise kwa BCBG pona sala na sala ka na boti kuna na balili kuna na boti bana bazaba bakoli mais na osa musala déjà na ebité no bolingi na lingana luka suneti nini na ebité tu le bien nga mabete tu sommes ba frère non au moins tant ça ont envié autant pour fali à salaki tant soupo mundibu à salaki non faut pas envier ba envier wana nde bango bangana ba boule wana nde on ezongela bango ba boule systématique mais ça au côté na esprit que non ça boulot na yo au mona bana BCBG ouais faut ça bango ouais bakembi na wenge boso reprendre ne bazao bakembi na wenge bakembi na mukulu donc mukulu ndeza ba ifa yebarake batwana ba bureau alanda bana na mikete ba distraction bana mikemike ba longwe bana nyosa ba mikete le message ne repose pour na ba longwe ba longwe na bakene na bango BCBG zaka BCBG batulele ke so ba ati na BCBG to roleleza bango hein isa ba base za bango isa bana na mikete mukulu za calme ouais merci so be bake ça ngo lote so yi bake ça pe lote mutu sa ke go sa biso passe ça yi ça pe lote ouais merci ça me polémique ouais lo ba mutanzela ka mutaba bala azongeli yango ouais donc rien à dire siko Rio to songa mpe na mamotali moko Rio ndeko na mino musaka ajusha alobi akoteka yango $15,000 soki mpe bosape bafati mpe mpe na 20,000 plus il fait mabanga na ye akokoma ata na ba 30,000 balles siko yo Rio na BCBG obetaka chango na kombe non wana mambo ya télévision te na te so musaka beta na nenga TV abeta na nenga TV wana mambo ya télévision te wana ba cuisine interne wana za cuisine interne c'est que musaka pe vitesse te bo ça dépend mon vision na e comprendre mon na vision na e bato mosusu mpo okoyembele mpo na récompense ouais okoyembela mpe motu mosusu mpo na récompense okobwaka motu mosusu mpo na reconnaissance ya quelque chose faut pas kaka mbongo na vi kaka mbongo non ntango moloko wa Cardozo Mwamba
bambongo na zwa ya ye ekoleka pe mbongo nzembo mutu ndenge wana so nazo mutu ndenge so nazo opportunité na yembela na yembela esengaka te foka boy non tete ndai pe maboko banque libu banque lobi nzembo ya ri azo kosomba ngo ye moko te oyibwani wana boluka wa polémique oluka wa polémique nzembo ya Rio ezali nzembo déjà eza destiné na mutu déjà donc moko mususu soki ye toyembela bango problème ya te toyemba na biso mpona sikoyo te mpona sikoyo te eleki nango obangi noko touche mama tete ya tete ndai po papa Chirac kosilika seke na mona émission komona totyango titre en polémique non ozobemanga kaka na polémique non même pas Rio excusez yo za chanteur oyembaka to rapper ata terme vocal no ya mukie et c'est ça bana poto partout dans le monde parce que yo za parolier to za musicien oyembaka bana poto ba yebi na griffe no moko na voix na yo ba yebi na ba mélancolique no ya bien on se pèse sombelanga litongeno sokoke marché memelanga litongeno pona sepela utana kumba zemi température na ngai ekomo varie oyebi bien ke nazana noze bebe ezotungisanga na kati ya ventre etiko ozali kobosana te litonge na ngai unasengaki yo pardon motema ezosenye litonge ya mama filo ezelangi na lolemo ya papa Cardozo Mwamba matie mbumba oskelingaka ya nembomba sokolingaka elobela ya ta moi je t'aime Jean-Paul Kalema sombelanga litongeno sokoke mache memelanga litongeno on a sepela. Ouais, merci Rio, mais est-ce que les gens qui se plaisaient à la porte de l'eau fort, le bêta wane à Kalawane Kangati de l'eau, puis quand on rappelle de l'eau, on a se pelé ça, Elengi, et ça n'a pas ça. Meta, JM, Britannique. Bonne guérison, mais bien sûr, Britannique depuis dans Londres. Bonne guérison. Et le connaît ça bien fort, vocal nous. Gabe ngata yeba mokili nzambe etonani mingi na baini bamona yo na molongani bakosala nyonso po te bokabona wana nga na bo yeye Henri Dokolo Romelo Kwai Kondo souverain leader ale batantu ngai na bo yo sente mwana ngani nelibomei ngai na bo na tati mola libulu tobo mana bato oyo toza koskondalize. Voilà. Merci Rio, merci Rio. Ouais, grand merci Mingi. Pour faire plaisir, maman Nabiso tabou forte toujours comme professeur. Beauté plus beauté est égal à beauté. Ouais, qui te repose à cano, pose à bien mon corps. N'habite sans oublier Patrick Igor, hein. Bala poto moi sina bala migolo on a bien Patrick Igor na leli mabe suga. Bientôt les balles de Salama. Seul le roi bambala Patrick Igor et Aranya Makor, oui bon lelo. Dans les bancs en pleine émission, ils aramba Aranya Makor, beau découvrir boye bon. Rio, tu remets un peu cochité dans l'émission na biso qui to makasi. Message ni no relancer na ba fan na yo tout balingaka yo. Na ba pe bazozela ba yo kasu mungongo na yo na album. Mais baby jour disque ko bimatie ndenge mo ba ki eza album ya patron. Donc photo c'est la team ko la refixer date pe jour pe air na yi. Donc bon ce que lancer message na ba fan no tout bazozela ba yo ko parce que ba yo ko pe kala. Malgré tout bazoko na ba concert mais bazo ta ko yo ko boye sous na studio pe na live. Yebisa bango bazolanda. OK, avant le message na rectifier le moko que l'album a patron te. Balle de match album il y a groupe mais c'est lui le patron, c'est lui qui gère. Ouais. C'est dans son groupe. Au tché mzé munakata groupe na ye. Yene mto dirigeant yene mto yebi. Wane zo kinde wane za bisote. Bisote mso bangamba kaka mais bana ya moto pamba. Ouais, on comprend. Ben message zara que ba fanatique na biso bo continuer toujours à soutenir groupe na biso. Groupe na bino groupe monene na kinya ba betaka na bango te. Mutako sabinote ma bana poto so ye kin contact ba dimanche ata un mois bobeta ba un mois souvent. Un mois dans la 4 dimanche. Au moins na ba obeta ta.
babeta raté neza babeta papa chéri am tabeta ndule moi muke namona zaiko beta OK c'est beta raté blague te neti siko lelo nayebi te so yoko yeba okesi nezo beta so neti wapi babeta raté basalaka ba grimace papa so nini donc bon continuer kolanda ko soutenir le groupe Nabino c'est le que c'est beta live le roi disque ko le kuna disque BCBG for the best if the best or of the all hein number one for Mukongo bolanda toujours groupe wana bobomba balar na bino pona disque ko bima bo sepela boyoka ba petit na biso ne ba yembi ba chuda milito ne ba panzi ba nuance ba petit na biso ne ba nono fuji lokwa ba Didi Kalombo lokwa ba Kwado lokwa ba Joski na cha Musaka pe ba limatch so ba boyoka pe cha Musaka boyoka cha Roger Ngandu boyoka ba chanze belé eza costaud ba cha yemo pe le boss ezali donc bo sepela ya on monte vraiment ba temps na biso to lamba biloko bela ole bolambi ba plan ba ple belité pour apprécier au damango après comme diatata c'est diatata ambre ouais mais Rio Touro peut to moni na chaîne o ça la promotion makasi bah oui Touro na ça la promotion makasi donc je vous assure bon c'est là vous avez déjà vous ya CPA déjà vous a calme vous melama à pio ouais vous melama à pio bon c'est là ouais ezaki bongo Rio na micro ya Nyamakor moko ya BCBG parmi ba chanteur minene ya mboka oyo Rio toujours fidèle à papa chéri ndika na bande l'émission nanga na pesi mbote makasi pe mingi na Pirongombo El Picasso balobi sponsor officiel ane moto pamba le roi sultan papa chéri mais ce qu'on découvrir qui moto pamba na e a mobola teti keba comme mega mobola teti te faites attention Rio pesi numéro ya contact pesi na ba dédicace bande ko bazo ko soutenir Rio moi coller moi transfert et ça la rappelle bien à partir de l'émission il y a encore fait vert qui te remarque bien. Numéro nanga d'abord ezali 09 98 85 26 63 09 98 85 26 63 Chalimbang en États-Unis na pesi mbote place azali vient nanga Raoul Kalala na pesi mbote na Bobonteka na Canada na pesi mbote place azali na pesi mbote na Bibiche Chibola la Poupoute Bibiche Chibola na pesi mbote place ali na pesi Serge Pava le prince de Panama na pesi mbote place azali na pesi famille Mobimba na madame na mbote place bazali venanga Champi Mongala oya Gigi Mangwana baza mo ebele Mathieu Mbumba l'homme du moment bakoluka bakotuna ki e Mathieu Mbumba l'homme du moment donc na pesi mbote place azali na pesi ba nangai na pesi bébé Joseph Bénédicte mbote à trône à London place azali mon fils je t'aime beaucoup na pesi batutu batutena biso na kin venanga Cardozo Mwamba Kael Express Justin Kalambai na pesi Mimi Mitador Madame Nangamoko Emerance Kapinga là où repose le cœur de l'homme la femme qui a réussi là où les autres ont échoué la pesi mbote place azali voilà quoi la pesi mbote mbote dans l'épisode depuis Paris ya Willy Moucheni code ya mboka papa social on a grand frère propre na pesi on a vu on a mana ebité batu lwa ba ya Willy Moucheni so baza 5 mboke bongi na ebité à cause ta premier ministre était vraiment on le roi VV prendre ça la politique était papa social na ebité vraiment ngolinga mboka na yo asenga kimi na ba congolais tous les 19 les gars bien papa social kitoko. Merci Rio, merci. N'a pas pu me coucher na bino na roue mais là vraiment parce que n'a c'est prouvé en moninga toujours na ba noir na peur de mon ami personnel, mon ami intime. Sefa oazo kuna ma vraiment lelo na après-midi awa sokolo ngana a maman la kan terima masa nanga na la ki libanda mais na cadre boulot ko manquer bouloté. Sanité petit nanga Brel mon préso l'homme d'en face. Ouais. Na bosani était quoi donc Brel mon préso toujours toi na sima ma condoléance pe ngo lobby na ba famille na ya Jean Didier Loko to perdre grand frère na biso ya Oli Loko to perdre petite sœur ya vient na biso
vient na biso maître fi carré petite sœur na ye Toto Binene Toto Binene na pesi pe vient na nga na mes condoléances Ziga Lolo tozali na ba matanga trop na BCBG accompagnateur na biso Ziga petite sœur n'est pas kufaki mes condoléances vraiment pe na master na yo famille na ye pe na pesi bango mes condoléances Roger met l'empreinte digitale na bosani yote donc voilà quoi. Ouais, grand merci na fait nangai Aimé Kaboulou depuis Brazzaville. Merci na Osali. Na gene rolela vraiment massa nangai. Pourquoi pas na Pierrot Ngombo mo bali kitoko. Léon a clôturé mission na nani na Pierrot Ngombo El Picasso. Pierrot Ngombo El Picasso. Oza le seul pel unique. Ah, ya bijou mo bunga papa ngeli. Adios Boulantoul. Ya Chico de Wolo. Chico de Wolo depuis Paris. Ma bife Chico. Ba blouson na palais. Ma bebele de ya komones. Ala ba chaussure mzo bunya na kacha ndako yele ba nyamakor zwa Mama Francine Ngembe ozolo ba lokola répondeur ya Belgique vous avez plus d'unité émission ici chikicha cha congodialogue.com congodialogue.com